Mbote mingi balandi émission nanga tozokende wapi bawe bolandaka mama Nicole Moisanza mikolo ebele mpona bato mosusu donc nazalaki un peu moins occupé na asira namoni ba message ya ba mama nga ebele ba oyo ba se déranger vraiment mpona absence na ngai et vraiment na pesi bino d'abord ba merci mingi na bandeko nyonso tu na bamama na bapapa oyo nyonso tu bolandaka émission mama Nicole Moisanza nde nalobaka toujours mpona changement de mentalité eza kopermettre biso to avancer d'abord eza mpe koede biso nalobelaka oyo etali makambo nyonso tu ezala oyo ezali ya bongisa poso kuna tozokutana na baproblème ya baposo ebele bato baza na baproblème ya batashe moto aza na besoin misusu maboko na ye ebonga ezala na nationalité moko bonsoir mama Suzy et puis bamisusu omona aza na problème misusu ya barouge ezosila te alors ntango na babongisa poso nyonso tu na mama nyonso aza dans les besoins akose retrouver na kati ya bongisa poso na makambo ezebele. Bonjour mama Chimène. Et puis tant nazolobela santé kuna tozolobela makambo bamaki ndenge eza kosunga ndenge eza bonsoir mama Mireille ndenge eza kobikisa toza na ba témoignage toujours ezoya ezokocontinue ndenge nzambe aza kosala kuku mama Tiaka. Mais merci beaucoup mama Mado. Alors vraiment na kati ya émission oyo mama Nicole alobelaka nyonso mpona bato oyo misusu ayebi mama Moisanza te. En tout cas vraiment na kati ya émission okodécouvrir babiloko ebele. Mais bonsoir mama Victoire Pambo, merci beaucoup. Okodécouvrir ba surprise ebele ba témoignage misusu obio te ngali naza boye mama Nicole vraiment nga suki na nga ekolaka te awa biso toza na traitement ozomona suki ya mama Nicole yo moko tala suki ya mama Nicole eza eloko mosusu te tala ozomona etondi liboso mais eza suki oyo ekatanaki ebele donc mais tala ndenge ozomona nasi ntango natiaki photo suki nakataki bato ebele bamonaki suki na nga donc awa vraiment okosepela na makambo ebele ezala papa mama. Alors merci beaucoup na bandeko ebele ba oyo vraiment bozalaki kose déranger vraiment misusu kuto mama Nicole ndenge nini oziki kona non nazalaki vraiment mwana ba occupation mwana ba petite souci misusu mpe nazalaki nango mais ça va sikoyo. Mais bonsoir mama Ngoma Béatrice, ça va. Et puis pour la maman misusu oyo pour la commande na bino bon continuer toujours bon profiter net tous en Mali libre bientôt janvier aussi là déjà donc quand on a février et le maman Maria Alves et puis moi il ko bimakalate donc bongisa poso même itina makolo na yo na été aux a besoin de ba poudre belete donc ndé na lobaka toujours aux ba sil ebele otie net ba homo sapiens surtout na ba été na ba moto wana aux a besoin un chose un peu naturel suki na yo soki katanaka awa toza na solution mama Nicole na solution makambo nyonso surtout nde récupérer suki na yo. Et puis merci beaucoup mama Judy Angezi. Et puis nangai koloba pona dernièrement na vidéo na salaki na salaki na lobelaki pona makambo ya bafula na lakisaki ba bloc ebele kana na lobaka ngai pa na nga awa okose retrouver na makambo ebele. Donc ba oyo baza na patience ba mama oyo ba yebi vraiment respect ba yebi ko compréhension ko comprendre que non mama Nicole aza na bébé ma aza mutu nasi okose retrouver tant on a la compréhension envers nga mais misusu toyokanaka na bango te par rapport à que non azo stressé yo azo tient na place na yo te alingi kaka ye yango biti pendia lisusu na yeli na vidéo oyo même na ko essayer un peu ko conseiller. Et puis pour na loba silo komoko ba mama boy ba eloko lokola tâche azo na beta ka seto puis na ko continuer ko beta seto yo eloko lokola tâche elongwaka facilité eza eloko ya ko stresser yango te eza vraiment ko tikela yango temps soko ozo se retrouver na ba biloko mingi même ozo commander omoni ke mama Nicole crème oyo to ni savon cocktail to terminator to ba astuce uso la kisi ezo sala penze pa nanga
donc malembe koluka te po olekisaka badose obritalize babiloko ebele okoya yo moko kobebisa lisusu poso na yo. Donc toza na besoin que non poso ezala bien, mais il faut toujours qu'on respecte vraiment surtout msusu ba directif nazo pesa yo, même ba décommission nazo mona bozo sepela mingi pona démaquillant ndenge eza vraiment pe kolongola ba norme pona ndenge ba question maman msusu ko kotuna ngai msusu maman Nicole est-ce que na ko somba démaquiller peu n'importe quel, en tout cas place wana na koki ko préciser te na ko loba no te oui parce que eza na ba biloko msusu ata tozongo na magasin et ça la rapenza bien mingi te. Bonsoir maman Françoise Bwanga, coucou maman Mami Ifo Mbakana nanga. Alors démaquillant au même na privé na ko essayer ko laksa yo ba stratégie eza très efficace ya moni na kati émission nanga na kotisa likambo ya ba masque bozala moni yango ba masque ya ba 10 € bozwaka wana eza ya crème, eza masque moko très lisse, mais ozomona ke ezoko essayer ko rajeunir biso elongi, ozomona elongi ko kozala fatigué, mais tant ozoleka msozo oza habitué na ba masque wana ba démaquiller ozomona quand même na mona ki maman moko na Paris atinde na France atinde nga photo na ye natali comparaison ya kala na kala zaki penda fatigué makasi. On dirait que tout Satan a kopesa ba air de plus ya ba nettoyage azaki elongi fatigué vraiment makasi. Mais bonsoir maman Béni maman Béni nanga, mais na yekomona tellement azosala ba astuce ba masque ba biloko ebele parce que c'est très important pour ngani na lobaka. En tout cas soko za na problème à tache bouton et puis elongeza salité soko za na makasi na ba masque te, surtout eza ba masque te net na loba na ba africain bolandaka plus ba biloko ba YouTube te café ba pomme de terre non biso toza na besoin ba biloko eza un peu ba l'huile ba lisse parce que ba peau na biso eza trop gras. Même na ya bana africain ozomona ba peau ya bana eza vraiment na ba problème. Alors ozomona na mona ki maman moko na photo atindelaki nga avant na après maman photo na ye ezalaki vraiment azalaki on dirait BCRS, donc elongi kangama ye makasi on dirait mutasali crime contre l'humanité, donc elongi ezalaki donc ba ride on dirait msu Satan na kopesa ye ba air plus ya ba nettoyage ya sala, donc on dirait azalaki kotumba bataba makasi na nini na lifelo elongi na ye eyebanaki susu te, on dirait vraiment azalaki donc ko Rwanda mais na lifelo. Mais tant que zui ba masque na moni asa la ba masque ba commande tellement yezo continuer ne au monde ne si maman est-ce que mona te longi oyo yo oyo on dirait aujourd'hui délivrance longi penja et comme gêne mais longi na ye on dirait que non à côté la lisusu penja tani ni eli felote ko tumbata bate longi zongi gêne pour la ba bon négliger vraiment ba masque c'est très important. Et puis eza ba biloko mususu eza ya ko négliger na ko négliger surtout na elongi vraiment ba biloko wana eza oui elongi ya maman ezalaki liboso ya M23 on dirait elongi ezalaki vraiment bien mingi te ezalaki on dirait elongi ya conflit ya Union européenne na Union africaine bango mibale basangani mena elongi ya mutu moko, mais ntango azosala ba masque ozomona ba awa donc ndenge ezaka fatigué on dirait Satan apesaki ba air supplémentaire ya tumbataba donc ba awa nyonso to ebebaki, mais ntango na ye komona mpo naza na ba photo ya bato mosusu na koko publier te naza na ba photo vraiment musala ezosalama makasi vraiment, donc na ba makolo mosusu ezalaki ya déception makasi, mais ozomona vraiment que non changement ya bato vraiment ozomona penya bato bazozwa penya ba teinture na bango c'est bien. Et puis pour nazali koloba pour na ba maman na biso mosusu bolingaka vraiment plus bani ya ba teint clair ni loko eteliso makasi naza vraiment na ba biloko mosusu, mais dina lobaki année o na ko publier ba biloko te ba photo ko la semaine ba vidéo ta loko bon magasin non na sali tout et puis na sali trop et za na bato mosusu baza pour na ko profiter na yebi ke ba maman mosusu pe ba respectaka nga ba pesaka ba merci, mais toko pesaka ba cadeau ernie surtout te parce que émission ina mosusu azotala ba mosusu bazo zwa ba ope ba tekaka biloko bazo profiter ka kuku kana na maman au niche, donc ba mosusu bazo profiter alors ba biloko ebele naza nango vraiment un peu réservé. Et puis na conseil na privé na ko orienter yo na ko tuna yo misobité maman Nicole nga za besoin ya teint clair ata soki makolo terminator ezopesa vraiment makasi rapidité te toza toujours na force mosusu ya ko aider yo net naza
nde nayebisaka bato mosusu nga nabetaka tonga te mais eza na babiloko mosusu biloko déjà baprépare yango ezali ya tonga mais ekokota na mafuta eza babiloko mo baprépare yango mais naza nango mais baprix désolé na kopesa awa te bafoto mpe désolé na kolakisa awa te parce que eza na bato ebele bazoprofite na motu na ngai eza na bato mosusu omona ayibi mayele eza mabe te mais eza babiloko ebele na essaye mpe kozala na bareserve alors mpona bamama na biso vraiment bongisa poso bapapa bongisa poso epuis bamama oyo boza na barouge ezozonga bino na babilongi donc nde nazoloba conseil vraiment na kopesa bino bomoni bamaske oyo ya 10 €. Soki ozosabitue ya kotiaka yango vraiment maske wana mingi okoremarke barougere wana ekobanda kokende et faut bozala plus beaucoup na makasi surtout na bamaske. Conseil gratuit, démaquillant, on peut démaquiller n'importe quelle heure, dans le sens que ils ont la tongo, ils ont la pourquoi. Même si il faut des têtes, mais la tongo, tongo, la mouka, essayez que ça l'expérience aux yeux coton, au bandit pour démaquiller, au moins la salité bimi. Ou bah ah Nicole mais là qui n'a rien sur le longi mais basalito et ndengeni parce que démaquiller banda ko permettre yo et au banda ko nettoyer yo pour son visage na yo à fond et puis au sukoli et puis si vous avez un masque wana 10 €, poser masque na yo ou fandi na yo nyo surtout ozolongola toujours ride aime ce ko éviter pour ka ou ba bouton ce ko créer batache mais pour la maman au besoin na batache vraiment batache oyo ezali ya makasi bozala na basoucité bozala nde na patience c'est qui est important yango wana parce que tâche ko brutaliser te a elongwa kaka to msusu moni posolobi te yanga awa mwindu ndenge nini nakoma kaka awa ndenge mama Nicolas za okukoma eza poso en tout cas ko brutaliser yango te ko sala n'importe quoi te soko za na babiloko oyo ozo ko sala et puis continuer soko moni ke ate na sombaka vraiment biloko pa mama Nicolas moni première fois changement continuez toujours nini ko kiri na yo okomona ke okozwa poso na yo bien comme il faut en plus ne tout na ba confinement boza na savon cocktail na yo na opakoli na nzoto na yo opakoli na ntina ba mapeke za la te ba mapeka ndiro koma ki bon na satan kuna donc na li felu kuna milingana nyoso te jujo na sama peka et pesi yo ba nini ba tampo ya mapeka to za ba tampo ya mapeke zali ba tampo ya matame ezali ba tampo pe ya sama peke ezali. Alors, awa niyo surtout, okozwa poso na yo propre na ndenge ya bien, mais il faut pas qu'on forcer. Alors pour la maman nanga mususu nenge ko sala rappel par rapport na lakisaki na vidéo ya suka na sala ki na lakisaki foulard moko, ba foulard mususu na lakisaki pe na bi ba biloko mususu eza ya ko profiter. Ozomona ba biso ba yebi mama Nicole net mama na biso Maria na Italie, alobaka mama ye nzali sili. Parce que misusu ba yebi ke maman Nicole abombaka na ye ba biloko mususu te fungolaka biso ba secret belé. Oui, c'est bien. Alors na la saki dernièrement foulard oyo nalobaki yango ezalaki moni nalobelaki yango 5 €. Alors moto asombelaki nga yango pour nalobaki mpona bamama mosusu par rapport ya bacommerce to par rapport ya baoccasion mosusu donc mais tantine wana apesaki nga mpe alobi te oyo nde motu ezalaki 5 € yango oyo donc oyo mpe eza monene eza toujours foulard ozomona eza ya soie. Mais ba maman ebele namonaki dernièrement tant nasalaki vidéo bokomelaki nga bolobi ya mama Nicole lakisa biso ba magasin lakisa biso ba nini. En tout cas désolé pour la maman mususu po omoni nga vraiment nazaka naïveté et puis eza na bato mususu baza vraiment koya juste à profiter na yo nga nalingaka te moto a profiter na nga nalingaka nde moto pe oza reconnaissant et puis oyebi ke no musala mwa mwasi azosala azo mérité pe nga pesa ka te yo ba pesa ka yo te yo ba lakisa ka yo te non c'est pas sa vie eza bongo te. Alors ça natali pe na bato belé na zoma bazo koma wana donc intérêt na nga na kati wana te relaxo o te lakisa nga kaka na sala bo yo ozo profiter yo kaka mtu profitaka non même tantine wana désolé vraiment aza d'accord tel bi eza cadeau a pesa kinga. Alors pour nga pe na pesa no cadeau oyo donc on a besoin à retrouver ba foulard au moni ezongaka nango ta ko ezonga nango pour kangi ngo beza pepele ezongaka nango mais siko yo soko lobi opanza yango moni donc ça peut dire ko panza na mafuta donc soko lobi ko zongo pe na talo
malamu awa epa na nga moko bomoni métrage oyo liputa oyo pe na prix moko okokamwa me nakoki kopesa yango awa te même na privé nazomona bamama mosusu bozotuna mama Nicole prix nakoki kopesa te. Alors ozomona ba métrage babiloko même ete boye ya kitoko soki napesi yo prix nango okokamwa mais awa okoki kozwa yango oyo eza ya ngai mais tantine wana bien korendre nga baservice oyo kutu eza pe liputa oyo pe eza pe liputa eza liputa donc nakoloba eza moins de 20 euros mais liputa oyo ya monene mais ngai epa na ngai soki oye na kosalelo prix ya bien. Alors tozomona toza na badantene ozomona dantene oyo soki nafungoli yango eza molai makasi eza mpenza meme kitoko moko makasi pena dini ya dantene oyo donc eza na baplace mosusu meme namonaki mama moko akomelaki nga mama wana na pays oyo esika biloko bazosombela ngai yango afandaka kuna yango balobaka na vie eza na babiloko mosusu soki moto afungoli yo tokoyeba teke na Lidl eza na gel douche moko eza wana to mafuta moko eza wana neta Lidl eza na mafuta moko eza wana bamama mosusu bakopakola bana o bana bango baza na baproblème mais o boza na baconsultation to boyelaka nga na privé na kopesa bino bafoto parce awa nakoki kotia yango te parce que ndenge eza nde adecidaki vraiment okeba biloko mosusu na kobandolakisa yango na balive te oyo ya kopesa yango te esomba gel douche eza kuna na magasin nde na bandeki kosala ekozala lisusu bongo te mais eza na biloko mosusu na vie eza soki moto afungoli yo te okoyeba te tala lelo nde nazalaka mpe na esengo nafandi boye mama mosusu omona azokoma mama Nicole vraiment akomande na eloko te mais poso na ye esali nini ebongi ozomona oyo mpe omona boye foulard oyo neti mama yango place asombi yango na mais bamama plus ebele bakomeli nga bana besoin foulard oyo bafandaka na pays oyo place bazosombelanga foulard oyo ozomona mais bayebi te bayebi na bango te oyo eza bafoulard yo moko okoki kosala yango bamidele soki nde banigérien basalaka wana mais tala prix nango nga nakoya koboma te ke na napesa prix nango monene soki yo kozwa yango na prix oyo mosusu na kopesa yo soki yo moko lobi omultiplie yango oteka yango okoteka no mpo awa ngai epa na ngai eza vraiment bon samaritain eleki makasi mais omoni na bato mosusu soki bafungoleli yo te okoyeba te ke no na coin kuna eza na eloko batio eza wana parce que na place ya magasin wana nandimi te leno bato bangala bayebi ebele oyo elobi ata sere yango ozomona bamama na ete tozala boye ezala teke lipeka oyo sata atikaki yo tamolai aire supplémentaire lipeka ekoti yo ekomi yo mwidi okoki kosala yango nyonso tu ndenge olingi po eza makasi eza mpe mafuta donc naza na bafoulard yango awa oye na privé olobi mama Nicole naza besoin ya kosala commande po soki bamisusu désolé misusu okanisaki te na kolakisa bino place okende kosomba en tout cas vraiment désolé elobi ata sere wana bi te mama osali mingi en tout cas olakisaka biso mais tika mpe oyo oprofite nango ata mwa moke ozomona oyo ata fete okoza na robe soirée moko boye mpe ya bien ezaka ata matanga te ata fete omoni na moto akanga yango na ndenge na ye nga mpe na okanga yango na ndenge na nga donc nazokomplike oyo ekoti bacouleur eza beige boye donc bafoulard moko ya kitoko makasi oyo eza toujours noir soki okutani na bahomo sampien bakoya kotekela na baprix moko omona boye mpo ezongaka eza mokie omona boye mo ndenge ezongi okokanga yango be mais soki olobi ofungola yango eza monene makasi ozomona oyo eza ya noir yango nalobaka toza mpona naza mpo yo oyeba makambo ebele basekret mosusu mama mosusu africaine akoyebi biso te ye azoprofite nango ozomona oyo noir matanga upa te ete ou hiver oza toujours okangi mpe nini foulard na yo moni ndenge nazokanga okangi foulard na yo même na hiver okangi foulard na yo même na été ozomona soki liputa oyo eza moins de 20 euros eza siara mais soki yo sikoyo neti tantini oyo abengisa ndeko na ye na poto asoma mama poto bamal amema na afrique ndeko na ye ateke ale amati nango poto mais désolé mpona batio okende nafungola place yango ngai na kofungola yango te mais soki olingi oya kozwa batio epa na ngai ozomona oya kozwa mosusu soki olobi kende oyo moko orevendre ozomona modele
Voilà. Voilà. Ni foulard na biso. Elongi nyonso ya mwasi nyonso africaine esimbaka nango na foulard. Elongi nyonso ya mwasi africaine esimbaka nango tout na emoni esimbaka nango na foulard. Donc eza pas na ngai en tout cas na talo malamu surtout ba métrage nini ba dantenne oyo aza na ba dantenne na izini wana to oyo eza so na fungoli yango eza tala munene penza surtout prix oyo asombaki yango en tout cas na kamaki na bi mais incroyable mais besape na ba mama na nga biso na moni oyo bakomeli nga na WhatsApp esali nga mwa mawa kaka mais bafandaka pe na pays yango moni yango balobaka na vie to bato misusu bamonaka nga na ezolakisa bato babiloko olakisa bino koko boso mama Gisèle Congo ba misusu bozomaki nga baresto ba misusu boyebi kotianga na bapriere te misusu mpe ndenge eza wana ata sante bayebaka te yo kasi na yango même foulard oyo nga na prix soki naye kotekelo yango na prix na kopesa na privé okama mais omona te mama moto mangala mosusu akobambango na 50 € mpo okende na place bazoteka okende akobambango na 50 € nga so na bi prix napesa yo ata 30 na ndimi te kokoma pourquoi parce que pour ndenge eza wana nayebi ke boza na besoin boyeba batio ebele eza mafuta eza monene eza mpenza monene oyo kutu ndenge eza boye liputa oyo po oyo bakatelaki nga na tailleur liputa oyo eza monene eza moins de 20 € mais ngai mpe na koteka yango na prix na ngai miso maaniko ndenge azopesa bapesi prix boye au moins naza sincère mais na koteka yango na prix na ngai mpe na mpona na ba transport misusu na ba douane ozomona donc foulard oko kolata robe soirée soki ozaka na besoin tozaka na besoin te ilonge ekanga biso na baperiki yango mona nga na kata na nga suki bozomona suki na nga ndenge ekoli tani akataki suki bozomona na suki misuni suki etondi liboso awa tokopesa mpe traitement ya koma ndenge nini okozwa suki no liboso mama nikola kopesa traitement ozomona ya pembe olati robe ya noir to maputa en tout cas bolimbisimo moke bamama désolé te maa nikola fa olakisa biso kaka kope yango izine yango place yango bazoteka na olakisa te nasi nasali deja mingi ozomona nga mpe nazokanga ngo na ndenge na ngai yo mpo kokanga ngo na ndenge na yo donc bozoka neti foulard bozoka bino moko ndenge ezosala oyo sikoyo ya noir ekoti pembe couleur bonsoir mama Martina oyo sikoyo couleur ya crème oyo bomona eza neti deta noir eza awa oyo eza awa en tout cas bamama ete ezoya deja oyo nazokofungola bino epa na nga awa okozwa nao biloko na talo malamu ngambo nazalaka le plus moins cher na babiloko ya kopaka na babiloko nyonso tokozwa oza mpe na besoin ndenge eza wana otela makasi neti ya tonga alors nasi nazoli bino tonga ya kotuba te me tonga ya mafuta nazoli bino de oyo mpe eza noir omoni nde nazosala oyo eza noir moko eza basalelaki nga kutu nini eloko ya likolo ya popo mpenza mais foulard basalelaki nga eloko ya likolo mpenza tailleur mpenza kokosala eloko mpenza eloko ya likolo foulard ozomona omona siko oyo ndenge esali yo moko kokokanga yango en tout cas ezali vraiment bafoulard moko kitoko kobebe eza te omoni métrage oyo puis bapesa nga ya métrage oyo tala liputa kitoko na rouge mpenza boye bomoni meme na dessin puis bapesa nga ya métrage oyo nafungola monoko yango ntango tantine wana bisa maa Nicole ngai namemi leki na ngai na poto namema bamale na usine wana nasombi memi yango mpa mama na biso na Afrique ye mpe abengisi motu kaka na maputa oyo ozomona oyo babiloko oyo ozomona na lakisi oyo ozomona tala métrage eza mpe monene awa molai mpenza soki otuni nga prix nango okokwea me nakokoyebisa koloba prix awa te mpona bahomo sampien mosusu ndenge eza wana bango misala na bango kaka ndenge eza boye baprofitaka moni oyo ya 5 € mpe oyo mpenza oyo eza mpe kaka foulard ya soie ozomona ya 5 € si mpe deja si nakanga yango na motu meme eza ebele eza vraiment ya ebele eza mpe foulard
Donc, il y a un moment où il quand même essayé un peu pour rectifier pour battre le sous-sous. Quand on a un sous-boyé, on a type une chemise na yoto, bamidèle et belé quand ba maman africaine pour ça. Donc, on a vu, pour la roloba, et là, on a vu, place au fandara. Et là, monsieur Ezawana me oyebite. Lelo na sepela ndenge bande ko misusu lelo akota ka magaza baluka kama yebite toza na izana esukola ka poso bien j'ai douche ya sien esukola ka poso bien to mona ki lelo biloko mato ya mama na biso nani mama Jackie batu misusu banda kofana na mboka na ye na France kuna fula wo pui na ngonzi matin ekoko bebaka jamais Mondengeza. Okokanga ngo ba mideli nyonso toli. Bomondenge kena eke bien na eloko matoyo. Alors biloko matoyo désolé. Maman Jackie te mais eza création siko et maman Ninette. Afani bongo pe na France. Donc ba biloko siko eza création maman Ninette. Ozomona. Omoni ndenge na beti. Na ko te même jean na ngai msusu na top oyo na talon ali na pochette nga wana na ki soirée osomona na ke fête zo besoin kaka te na tonisa to nini kabelo na mutu te surtout na ba été tala nga na kanyo na ndenge na nga yo po ndenge ozana kokanga ngo pe na nini na ndenge na yo. Alors osko ba création blo matoi mama Jackie te mais mama na biso mama Ninette na France. Mais azana ngo pe belé ya ba kitoko ba blo mato eza belé na sur na live mususu na kozonga na laksa ba blo mususu eza belé. Donc yango na zolo ba na mokito za pona toujours sungana na bandenge belé. Donc ngai pona nga bato baza dans les besoins surtout pona ba foulard oyo oye na privé au contacter nga mais ko contacter nga te ko to mani ko lakisanga non. Bonsoir maman Anastasie. Nga na laksa yo kaka yo pour profiter kaka. Siko ngai pe na kolakisa yo te mais ngai na kopesa yo nde prix soko yobi te somba autant ngai na nini na ngai na revendre na ngai wana eza yo mo muto okoyeba na ba soko revendre na selon prix na yo ezalaka nango ba misusu mona sombelo ko pa mutu boye pe ateki mais ngai prix na kopesa yo yango wana toujours ekozala raisonnable ozomona mais yango mona zo bato zalaka toujours bien na kati ya mokili oyo et puis to koyeba ko saisir surtout bato ya malamu. Parce que bato malamu na mokili baza lisusu te. Ozomona bato malamu vraiment merci beaucoup kana mama Divine Boti pesa ya vice ba biloko matoni bato malamu baza vraiment te na mokili. Alors ezana bato makambo susu eza so moto alakisi yo te okoyeba te. Bolimbisima moke na année 2021 na modifié ba biloko ebele na si bo remarquer na tiaka ba photo lisu na ba Facebook te photo boy non. Ce qui est commis, na commis vraiment ko essayer ko aider batu na privé ko eza facilité. Pour moni poso bebaka ekoki ko bonga ekoki pe ko beba. Bonsoir maman Hélène. Même ngamo na zana uti ko bota msusu ndenge na zala ki peut-être elongi ekoza isusu bongo te po vu que gros mona ba hormone po nyoso tu photo yebaka po ba bouton ba tache msusu ekoko ya ce que osombi babilo repa na ngai ngolo bateke bouton obimate tache obimate c'est faux eko ya kaka tache ko ya parce que tozolia en plus aussi ba hormone nde bande ko misusu ba maman muso mona bo nzoto ozotoka pamba tout ça ezali ndenge âge na yo et puis ndenge nzoto eza ko répondre mais ya moment nilo na sa ko loba que non il faut toujours ko bon ça poso vraiment net savon cortel eza ko sunga makasi savon ana nazomona vraiment ba caché oya bato zaki ya makasi otomona na bomona net ba cancer mais modèle savon na ndenge eza vraiment ko nettoyer ba photo soki un jour to tie ba photo ba maman na ba permettre ba tie ba photo na bango po esunga bato misusu eza incroyable et puis ndenge eza boye pona vraiment poso ozala bien nduta te msu poso teinture boye ndalobaka toujours vraiment zala makasi na savon surtout ba savon cortel ekozanga te na commande na yo et puis mafuta kopakola n'importe quel mafuta mais essayez kaka ko associer ba biloko oyo oyebi ke eza plus de vitamines ozomona eza ka te ke non te moi nikola kosaka
eza batonga non eza tonga te ezali que non entretien ya poso eza très important. Alors babiloko oyo nalakisi oyo eza badantene oyo eza dantene oyo basombelaki ngai mais ya bamidele mosusu mpe ezali nango ozomona oyo mpe liputa oyo ya métrage bamidele mosusu mpe ezali nango neti rouge esilaki oyo ya rouge oyo na badessin oyo bafleur ya noire esilaki et puis misusu mpe ezali nango. Alors soki moto oza na besoin ya vraiment ya kosala commande problème eza peut-être Nicole naza besoin ya rouge oyo mais nandimi te ou soit koya mais esilaki. Alors toza vraiment wana mpona kosungana. Merci mpona bandeko oyo bamama ebele bosi dérangeaki mama Nicole mikolo ebele ndenge nini vraiment oza koyokana te. Oui parce que nazalaki occupé mwa moke santé etungisaki ngai vu que bamisala oyo etungisaki ngai par rapport te bamipepa bavirus oyo te non ezalaki problème oyo nazwa yango ça fait 2 ans nasala groupe oyo groupe moko na pema te na groupe wana. Alors ezwaki nga vraiment problème ya santé na matoi nzambe asali nga grâce ke nabiki. Donc yango ntango nalobaka ke tant koloba eza facile te et puis tant ya moto eza facile te mpo bato mosusu bamonaka te nazobenga mama Nicole te yamba kaka omonaka mama mosusu nyonso etika message tika audio na korépondre yo o te yamba ozoyeba teke non lelo nga soki lelo santé etungisi nga même yo na ndako no kosokipe na bana na yo nga na kosokipe mpe na bana na nga bango bakosouffrir. Ozomona bamama mosusu yango moni nazokoloba ke non bamama neti baafricaine eloko na remarke mingi oyo bopesi nga mayele eza boza na plus ya intérêt na bino ke ya ngai boza vraiment nga na kamwa ke na souffrir lelo mpona bato oyo na sacrifia tant na ngai nazalaka nango et puis lelo eya kokute nga santé mais ntango nabota bamama wana ata motu moko te nazala sincère eza na mama moko ka moto apesaki nga cadeau ntango nautaki kobota mais bamama wana oyo na souffraki kolakisa basavon kolakisa boyo korépondre bango bouton tâche moko abenganga te mama Nicole félicitation boti to mama pampersa mwana yango oyo non yango omoni babiloko oyo boye enseigné nga ntango nakomaki ke moto mayele azwaka mayele epai ya zoba eza utile parce que eza na babiloko mosusu eza na vie naye kofanda naye korefléchir na vie non nakoki lelo koriske na santé likolo ya bamama na biso oyo baza baingrate oyo baza baégoïste nakoki koloba oyo batalaka rien que baintérêt na bango c'est pas bien c'est pas gentil. Bozomona batio oyo boye soki napesi yo pri ya foulard oyo okoganga et puis yeba yango foulard oyo okokofungola même magasin na Afrique kuna mpona bakini kuna basi ya badepute wana basi ya basoda to basi mosusu ezali bapiese rare oyo ekoki koapporte eloko mosusu mais nakoki kodévoile yango boye te parce que ekoki mpe koapporte nga 1+1 mosusu mwa na porte-monnaie mais yo okoki koloba ke naza na mbongo mais oza na eloko te ya ekoki koproduire mbongo na yo ozomona yango nga nalobi te ke bato nyonso napesi peut-être naza mpe na bamama oyo si napesi bango tio bazali nga mpe tantine wana moto aye kofungola bitema Nicole basiper kuna batekaka yango ba 50 €. Nga natekaka yango na baprix kaka biso baafricain toyebi mais nani yango akofungola yo tio oyo soki moto wana aza na bolingo na yo te ozomona même baoyo eza bafula moko bapepele makasi babiloko oyo nyonso tu oyo bamétrage oyo soki napesi yo prix ya dantene oyo soki napesi yo prix nango ofungola monoko mama Nicole non eza incroyable tozalaka bien na mokili et puis toyebaka ke non mutu aza pe na besoin ya mutu et puis solidarité c'est très important kozala na souci te kaka yo na part na yo eza mabe mingi. Alors esala nga vraiment pasi mingi na lobi ke nauti kosouffrir na maladie oyo ezalaki lié na bato oyo nga namonela bango pasi. Voilà pourquoi ntango nalobaka na kama bato mosusu omona ye na privé mama Nicole ozo répondre te tala elongi na nga tala boye natalaka bamessage kuku mama mefi natalaka bamessage na bino mais nalingaka te ke non nalakisaka ke non plus ke yo nde oza na besoin nga naza besoin te non tika message na yo et puis problème elongi na yo to problème ya poso na yo to telaka na yo bien te soki opesi nga confiance soki oza na patience
okomona kozwa teinture na yo bien neti bato nyonso tu ndenge biso nyonso tozanga mpe na uti kobota bebe aza na une année te mais bato mosusu omona mwana asali une année 2 ans mais poso na ye ese kingo na ye ekomi noir mapeka na ye ondire ndenge aza condamné na lifelo ondire asalaki crime contre l'humanité mais awa okozwa nyonso tu vraiment eza bien mais zala na patience et puis respecter toujours ba conseil na zoloba po toza poso nde moko te bato mosusu baza na poso ya ngando mosusu poso na ndenge eza wana okokotisa terminateur ya 100 €. Omoni pe ke non eza vraiment makolo eza vraiment kotela te continue kaka na butu olali na savon cortel na makolo na tongo pakoli terminateur tango oza na problème ya makolo eza mwindu makasi oza na besoin bongisango surtout na makolo kolingaka te koassocie terminateur na mafuta na kopakola omona terminateur esala noki te terminateur osala noki te salaka yango moko salaka yango yango ata meme ata so na mokongo ata omoni baawa ata omoni oyo mapeka no ndenge eza boye mpo ete ezoya kokende soki kotumba bataba na lifelo te mpo mapemi linga wana ya kofandola na lipeka moya kotombola te lipeka boye eza te yo nyonso to oza na bakarte ya afrique kutu oleka ya afrique okomani ya bakarte meme ya union européen donc ndenge eza wana terminateur pakola yango moko tina na mapeka yango moko soki oza na besoin mapeka na ndenge eza wana okoma na couleur ya union européen opakoli mapeka savon nini et terminateur yango moko na makolo pe ndenge eza wana terminateur eseyaka kopakola yango moko mais toza poso moko te eloko wana mpe fubo oyeba yango baposa ngando ezali baposa mungusu ezali baposa ngolo ezali neti mama moko namonaki wana asombaki biloko mama wana batampo azalaki nango batabo atumbaki soki na nini na lifelo ete euti koleka elongi ekomaki ye noir makasi nazobisa yo bazelo ya lifelo wana ezwaki ye noir malgré ata azali kotia basili na ye lokola suki asala mapeka ya sata basili wana milai wana lokola basuki ya masa asamba sata mais elongi ezalaki bete mais asombi biloko na fandi donc 2 mois kuta ekoki te mais banoir nyonso te kwei ozomona moto aza na poso na ye okoko anvie okoloba pe ngate nini ezosala te zala na patience okozwaka maboko na yo okokoma pe boye neti biso makolo na yo pe okolata pe lipapa pe to sandale pe na ete zala toujours na patience kolemba kokomande te emiso te mama Nicole ndenge eza wana na komande 100 € na moni eloko te nazoyeba bamama ebele bokomande partout epa bahomosampia mosusu basalaka bamafuta tellement bamisusu ebebisi bino sikoyo epa na nga bamisusu bozoperdre bapatience bozoza nga na kofuta masumu bahomosampie te baoyo babebisi bino baoyo basaliki baposo na bino eresiste donc ngai epa na nga ezali tokobanda konettoye tokosala ke non terminateur esunga yo osa poso no bien mais yeba yango ndenge eza wana poso na poso ekokani te la patience paye surtout ça et puis ndenge eza boye soki nga nalobi ke non fanisa masque 1 heure de temps kolekisa te kosala te ke non te ma Nicole vraiment ye ndenge eza na ye elongi na ye non nga mpe nauti kobotana na mwana nazalaki na bango batushe nakotia foto na nga bientôt ya batushe babuto esalaki nga na batashe ndenge ni mbunji wana nyonso tu batashe ezalaki nettoye nga nazalaka panike te soki panike te pardon soki ye misusu tashe na moni yango tanke nayebi ke eloko oyo ezokobongisa yango nakangami wana donc il faut pas kozala agité te mais eloko nazosala bino ke non bientôt moi ezobima bosala tout il y a vraiment kolite na makolo na maboko et parce que tozala besoin ya masandale okutana na mutu na part tout bongisa maboko na yo et puis soko omoni ke maboko eza vraiment korésister plus conseil na kokopesa yo eza zalaka na habitude ya kopakolaka pe savon cortel na maboko moni nga tout à l'heure so napusani baposo ezolongwanga plus nasimbaki savon nauta kosimba savon cortel zalaka na habitude wana kopakolaka yango mpe mingi na maboko fandi yango tuko mpoko kolala nango tuko mpe otia bagan okomi ata Michael Jackson ou Sper okolali nango na butu juste kaka savon cortel ekoka kolembisa maboko baposo wana parce que baposo na bino vraiment misusu bozwi badéception ekouta epa na nga te nga nandimi te epa na nga moto akolobake mafuta nasombaki nini eloko epa fiana ebeta ebimisi nga barouge non nga nalobaka be terminateur na autorisaka ngo na elongi soki natali foto parce nalingaka te kende mbala moko na elongi te parce eloko oyo eza agressif etelisaka
rapide makasi mais ce que omoni que osaeli conseil comme il faut te donc naza wana na ko aider yo pour respecter temps nanga temps no ba ke non futa autant parce que na ko risu ko sacrifier temps boité eza énergie bozomona babiloko eza ebele tolobelaka banini te toza na besoin bozomona badantene oyo yo mpe msokolo mama Nicole vraiment ngatala nga naza mbongo na ngai yo komande kaka ngai na walisomba na ngai na revendre na ngai bozomona bafula babiloko ya kitoko boye toza na babiloko ebele epuis boyeba ngo nde nalobaka kaka keno lidel déjà biloko ya sika ekoti misusu bolobaka keno bokasa botikalaka na idéologie ya sien ya blé botikalaka na idéologie mama Nicole alakisaki biso vraiment eloko yango balobaka keno moto alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye donc eza na babiloko misusu soki nzambe apesa moto wana don asala moto wana grâce ya mayele ya koyeba eloko boye yo kokokota moi yango nalobi bato place bafularo ezowuta na pays wana bato wana baza bamama ebele balandaka ngai na émission mais bayebi te balekaka na bango magasin ngo mpe boye aleki na ye donc omoni africain même ngai nasalaka bavideo même bandeko ebele basalaka bavideo toza mingi boyebi yango mpe très bien ke toza mingi te ndenge ngai nalakisa biloko ebele mpenza oyo ke moto komande te mais ozomona ke bamélange tokomela ata bamai ya maki wana na banini bamai ya maki wana soki ezalaki bato mosusu basalaka baémission eza bacope eza mpenza bacope na sens ke motu mpe akotekela blande fois tie mpenza na congélateur ezwi glace ayebiso te tokutana kaka na gare de Lyon napeso yango ya glace mpe bayebiso ke non kobaka wana oyo batekeli moke boye 50 euro osomba mpe moyeba te ke non eza maki bakangi yango mazita batiaki yango na congélateur oyeba te donc yango nazoloba ke non faut koprofite ntango nazali peut-être bientôt mpe nakokolimwa na ngai meme na réseaux sociaux mpona libela emso mpona pema on ne sait jamais profiter déjà ntango mama Nicole azali mpo ndenge eza oto oza na pays mosika oyo ntango komande biloko noto na kotiela yango na poste ozomona kotiela bonsoir kana na ngai mama Liliane oyo eza vraiment bacope ozomona badantene ya kitoko ta eza kilo ozomona soki napesi yo prix nango awa okokama badantene ota napesi yo prix nango okokamwa mama asombelaki ngai ozomona prix nango okokama bonsoir ndoko na ngai mama Yvonne ozomona tala liputa oyo kutu prix nango nakoloba na ngai me ngaso na binga ntango naoteka yango na prix net eza moins de 20 euros mais nakoteka yango na moins de 20 euros te mais nakoexagere pete non boni neti fularo oyo ya pembe noir nango yango mwasi oyo afungolaki nga babiloko oyo bafamille nyonso presque mingi baya poto na bacope oyo ozomona basiper kuna moins de 100 euros siko bozomba maputa oyo eza lokola bajava mais eza lokola oyo kutu neti oyo métrage ota mutu mpenza abali mpenza batongeli epenza ko basaleli tala liputa na mafuta kitoko même na couleur bozomona même na couleur ya teinture nanga mais prix aussi na pesi ya métrage okokweya yango tozalaka bien na mokili ndenge eza wana tozalaka bien oyo eza foulard mais oyo eza bacouleur ebele oyo ezali ya 5 euros mpo na baki liboso oyo 5 euros non tantino asalela esombelaki nga bino oyo eza 5 euros te mais eza mpe kaka faux prix oyo mais nga mpe na koteka yango mpe kaka na faux prix mpona courtoisie mpona koaider africain mais ozomona okolata même soirée moi neti ngai nasali liboso na atleti jean talon na se nasimbi pochette nake mpe feti ozoa besoin ya kabelo te sina bamoi boye na bamoto nyonso kabelo okoozala mpe neti oyo pembe noir oyo ya pembe noir ta moni etikali boye yo moko mpo kokokanga yango mpe boye apres mamoko oyekaka mamoko okotisi yango na motu moi nde nakotisi yango okotisi yango na motu donc eza bacope totika basuki ekola bodimine bakabelo basuki ekola tala ya ngai soki olingi traitement suki ekola ozomona suki na ngai tala suki na ngai ndenge ekoli tala ndenge naza kopenie awa bokozwa nyonso nzambe asali biso grâce nzambe nalobaka nzambe apesa yo mutu yango ngai soki ngai nabimi na internet oyeba oyo kolela deja po soki okotani na bato bateke basala baémission bakomona prix oyo bapesi yo mpe fula o 50 euros wana choix te soki omoni manikolo eza pene kitoko bakobomona prix bakobongo mpe na prix kaka ozomona
nga na kokanga ngo na ndenge na nga po bani ya ba Nigérien o nga na kokanga ngo na ndenge na nga yo po kokanga ngo na ndenge na yo ozomona eza babanini moko kitoko bakope moko kitoko mais désolé ndenge na kopesa usine te na kopesa pe tio te parce si napesi déjà mingi yo yaka kaka kosomba epa na ngai ozomona voilà nga sikoyo nazobari na ngango nazotia yango sikoyo ozomona surtout oyo pena ndenge eza na aolata na bastyle nyonso tu aolata na bastyle nyonso tu ngai la famille nalobaka yango très bien ke non nakopera na bamama oyo baza kocomprendre ngai bamama oyo bayebi mpe susi na ngai bamama oyo mpe bayebi mpasi na ngai soki oza mama ozokomprendre mama Nicole aza na bebe mama Nicole ndenge eza natika kotungisa ye natungise moke na comprendre soki oyo namoni po bamama mosusu babebisela nga mpe réputation ablokanga te nablokaka bamotungisi en tout cas nakokaka te 2 fois 3 fois te lokola ndenge eza na kutu nauti na barepo ebele barepo wana problème ya santé nazwaki wana eza corona te mais problème ya santé nazwaki eza liye na mosala oyo te eza liye na mosala oyo mais merci beaucoup na bamama oyo bolakisaki attention namoni mama moko kutu apesi nga mpasi akomeli nga mama Nicole zonga s'il te plaît pourquoi des vidéos ozosala te pourquoi tosali nini mama Nicole pourquoi ozomona donc bavideo oyo eza mpe koede bato ebele lelo neti mama moko vraimen asalaki nga mpasi mwana na nga koma sante bien mama likolo bavideo na yo pourquoi lelo ofandi silence donc eza bato ebele mosusu baza kosunga yana so bato ozalaka bien na mokili bakope oyo boye omona boye so bafulaka bapepele boye ofungoli oyo magasin kuna na Afrique kuna kaka ya bafulaka oke non ya boye ya bastile ya boye mama alati liputa na ye omoni ata so nalati batongi métrage otala ye na ye ekei bien batongi no métrage oyo ekei bien surtout badantene oyo pia badantene oyo eza incroyable surtout badantene oyo naosimba ngo kawe mpo eza kilo soki napesi yo prix nango totia deja na 50 € comité sikoyo eza prix combien alors tala ndenge eza monene nazosimba kaka ozomona tala ndenge eza monene na kilo badantene ta famille mokili eza moke bato ya mitema malamu mpe na mokili baza mingi te bato ya mitema mabe baza ebele epuis bato ya oyo keno bakoko aider yo baza mingi te faut vraiment koprofite epuis mpona bafula ocontacte ngai mso lobi ke mama Nicole akisanga place nasomba en tout cas désolé nga na kolakisa yo te mpo moto mpe oyo arendre nga baservice oyo aza na besoin ngai na profite nalia mwa ba 5 € ba 10 € alobi mama s'il vous plaît trop c'est trop tout oyo vraiment nalingi te kaka nyonso to ozolakisa non c'est pas bien yo peut profiter eza comme cadeau na pesi yo alors yo peut koya osali bakomandi na yo oyo oyango moni nalakisaki ya 5 € mais oyo prix nango nakopublie prix nango te parce que moto mosusu akokosomba yango ebele mpa na nga ake koteka yango mpe arevendre neza problème te mais so nabi napesa prix nango na public c'est pas bien parce que yo kokosomba yango oke korevendre onso moto alandaki live na ngai apres koya koloba oyo napesi mais ye plus azojouer barole ebele ye azokende na bamaputa na bajin na batop na mosusu babazin ozomona ye kokozala nango plus mosusu nini mwa costume mwa bastyle moko boye kaka omoni yango nalobi kaka 5 € omoni nga nakangaka ye na mutu moko natiaka yango boye nakanga yango boye mpo na nani na hiver alors ye mpe napesi kaka prix mais eza batushe mosusu nazopesa te ye mpe prix na ye napesi ye mpe aza 6 € ya liputa oyo tala liputa ozomona yango kaka boye ko tala na ndenge nalati nini na ngai na ndenge ekei prix nango napesaki deja napesaki prix nango moins de 20 €. Mais ngai soki obi nasombela yo okosombela na prix yana te nakosomba na prix yana mais ozongo na mwana bakisi mwa moke likolo kaka na ndenge aki bon samaritain. Mais la famille lelo nayaki vraiment mpona kozala mpe bref mpona makambo mais nakoya semaine
tokobanda siko pour masolo toujours ya poso boye bana Lidl kuna déjà biloko kitoko koti déjà kuna na Lidl malgré ba confinement ezali tango ba confinement kuna na France makambo kosila donc Lidl toza pe na gel douche kuna ya bien et puis toza pe lisu na mafuta moko ya 2 € en tout cas eza pe kitoko mais nyonso tuna koloba atoza na biloko nyonso wana poso na yo isantaka yango elongi na yo bongisa yango na kopakola te mais na ba masque na ba biloko mosusu ba réparateur nde nalobaki ke awa eza na bato mosusu atela na yeme na kati ya misu ne awe noir ezali nga naza na crème oyo ekobanda koedo mpona poso na yo awa ekokana awa ata tokotia neti nga na tie mwa ba mascara mais ata so otie eloko te mo sentir que non te ya awa ezokoma mpe awa ndenge moko naza vraiment na réparateur wana ekoede yo makasi et puis mpona ba rougeur mingi wana lobi bozangaka ba masque wana te ya 10 € eza masque moko très qualité et puis eza vraiment koede aussi makasi et puis démaquillant na privé na kopesa yo technique ya koutiliser démaquillant comment ndeni mpona koede ba noir na yo elongwa et puis ntango ozodémaquille elongi koremarke ke bakushe ba noir ezolongwa rapide. En tout cas, pour la commande, vous continuez toujours à commander. Terminateur les alliés, savon cortel les alliés, et puis masque les alliés, accessoires, comme les alliés, et puis ils ont toujours la patience pour ce que vous avez. Et puis pour la bloc on a la kisi, sur ça commande na yo, le maman Nicolas a besoin de foulards, on a besoin yani, oui na privé na opé ça yo prix à bloc on a nyostuana. Et nzamba za la nabino vraiment merci beaucoup na ba ndeko ebele ba oyo vraiment bo se dérangeaki a maman Nicole mikolo ebele oui nazalaki occupé malgré moi moke santé tungisaki moke mais après wana nazalaki occupé et puis nazwaki temps ya ba repos pe ya makambo ebele et puis pour la bandeko oyo boza na besoin ba consultation et puis pour la bandeko oyo boza na besoin ba suivi bo continuer toujours et pour la ba commande pe poste bakangi te alge ba biloko mosusu ekangami me biloko ezokontinue toujours kokende kaka toza na toujours mpona kosungana misusu mosusu mama Nicole akisi biso gel douche te nayebi ke babiloko chaque année touti na baisana touti na babiloko mosusu babiloko ebimaka nango me bocomprendre ngai nalobi ke na kopublie babiloko mosusu boye te na bafacebook nde nazali kosala meme na bavideo boye nako kosala yango lisusu te eza bamayele bato misusu baprofite nango pe bien misusu pe baprofite nango mabe baingrate et puis bamisusu pe ndenge eza wana bayebi kopesa merci te et puis bamisusu pe baza koabize nyonso to wana na conclure mpe babiloko ebele na kopesa conseil na privé na kokomela yo na papier ekende koluka eloko oyo namoni yango eza bien ekotravaille yo mpona juste mosala na nga mpe eza quand même na sécurité moko ya bien donc merci beaucoup la famille et puis merci pour la maman oyo boza kocomprendre nga. Puis merci pour la maman boza kotia nga pe na ba prière et puis merci pour la maman boza pe kopesa ba soutien na bino c'est très important la famille et puis bon continuer ba commande na bino et puis pour na ceux qui nous ont besoin obiki na mona ki maman moko dernièrement na bloka qui est ayaki attention na ça besoin ya eloko moko lobi ezotelisa makasi oza nango naza pe na besoin poudre na ezazotalisa ye ke malgré te nalobi ke eloko wana eza po etelisa makasi mais nakoki kotekela yango bongo te nasoli na yo nanu te nayebi te problème ya poso na yo eza nini kolinga te ozala na soif kaka te parce que il faut otela non kotela ekoki ozalaka na eloko ya kopakola te meme na eloko ya kosukola meme na nido mpe etelisaka ozomona alors bamama na nga mingi ya baafricaine omona soki ozoproposer consultation aza koboya mais aza na besoin kaka otekele kaka eloko moko oyo te siko so batekeli oyo yango baexplike yo te batalisi yo badega biloko mosusu te poso no ebebi bien sûr etelisaka soki oyebi kosalela yango te okoki mpe kobebisa yo ekoki mpe kopesa yo banduta tout ça maman il faut vraiment koyeba bobatela poso na bino bosalaka ba n'importe quoi te même si ozokomona nga boye mais nga mpe nasalaka basacrifice ebele et puis ata balobi ke oui nazala yango nazo bavérité eza nini atonga omoni bato babetaka batonga bamelaka bacomprime me ngai naza oyo ya sérum ya kotia na kati ya mafuta kotangisaka moke parce que eza kotelisa mais tout ça il faut moto orienté yo aconseille yo c'est très important
mais namonaki maman moko bande cosplay te mais oyo lobaki mais na lobaki mais il faut quand même oyo kapé conseil c'est très important donc voilà donc musala nange eza pona na détruire yo poso te mais na aider yo na orienter yo na talisa yo pe babiloko mosusu ezali okoki pe kosala yango na modération mosusu pe ezali faut sala pe très attention nga na kolo terminator pourquoi na boyaka kene elongi na lobaka na elongi na baka eza kaka na elongi eza simple pourquoi il faut tiango parce que balobi eza kotelisa soko bebi ya poko akize nani tout ça bamama ebele baafricaine mosusu mpe bazosala mabe me bazokolakisa ete nasombaki mafuta nasombaki biloko nga biloko nalobaka jamai koloba biloko wana ebebisi yo à moins que yo moko oabize na balimite ya babiloko mosusu na batemps nango yango moni mosusu esali bongo poso ya mosusu ese révolte mais toza wana mpona kosungana. Merci beaucoup maman Nicole na bino de retour et puis mosala eza toujours kocontinue nasi tokutani vraiment prochainement bientôt na koya mpona miracle ya maki ndenge eza toujours kosala parce que toza na Europe oyo virus vraiment Europe eza malamu lisusu ndenge ezalaki te vraiment il faut kosala très attention ça fait 2 fois yango nazolala moto azolobelanga toujours ke mai ya maki na citro eza kisa monene na lamuki na pongi nazobake nzambe soki azokoinsiste boye seke eza kisi oyo ezobikisa biso na baka ebele bina malade ebele na kati ya mboka oyo ndenge eza kokende to néglige te donc vraiment bacourage ebele na bato ebele oyo boza komela yango et puis on est ensemble pour na bato mosusu oyo boza kosoutenir émission oyo même na baprière c'est très important soki oyebi ke esungi yo na bana na yo na famille na yo na libota na yo place ozobi ke nzambe protéger maman Nicole c'est très important parce que na kosenga badimi te mais soki nazalaki ye mosusu na église badimi ngai déjà koya sanke nasenga mais eza mosala oyo eza facilité yeba yango nazofungolo vérité nauti kosouffrir vraiment à cause ya mosala oyo kosolola kozala fatigue outi kobota ozopema te yeba yango eza mosala moko eza facilité ntango ozokomela moto ozobenga moto surtout bato mosusu babengaka maman Nicole nazobenga ozoyamba te on dirait ekomaka obligation on dirait ekomaka il faut alors esoki otikeli moto message obengi moto ozomona azoyamba te otikeli ye message talela ye na ndenge respect akorépondre yo oyebi ke nalelaki na mbeto mama moko azoko akize nga ke nazoyamba telefone te au moment où lito ezosalanga pasi natangisi ma miso na bime azuko et pour la nini otia numéro pourquoi otia pour la nini pour bato babengaka na le bitala africain comment koko benga mutu mutazo yamba te ozo benga mutu na téléphone mutu azo yamba te téléphone ebité téléphone e kokipe kokufa e bisu na micho ozo benga mutu azape na urgence on ne sait jamais vitesse kaka ya ko akize vitesse kaka ya koloba pour ni otia téléphone pour bato babengaka te ozo yamba te maman Nicole yamba non ça c'est ça ba sale manière ma mentalité ma bé na nga déjà na ko yamba yo kaka te tant que na bi bit appel no bengelinga te déjà eloko wana na si na place ngo pour na batela tempa ya matoi parce que soki baby yo ozala bien na bana na yo ngam na souffrir pour na bana yoka bana na nga bien te et puis misusu na banda ko yoka misisa kingo pe bien te c'est pas bien ozomona so nazoloba boye eza bamama ebele boshokenga babisu boyebaki te pourquoi nazomona na te mais bozalaki mbango ya kopiloba kaka yamba telefone te mais oyambisa motu telefone aza na mbeto hôpital c'est triste bamama na biso baafricaine misusu boeseye kochanger ntango balobaka soit tete or soki de nini wana tika message na yo c'est très important sikoyo bomoni pourquoi ozobenga nga misusu nazoyokana te yo mission oyo profite nango et apporte ebele menga mingi bobiki bobongisi bakoso menga na souffrir pe na souffrir na komela mama moko na lobi mama musalo na sala keza surtout nga eza facile te bato musu basala ba émission ya ofele te a passer temps na même na privé osuba mama mususu na sombe eloko na expliquer na audio nde mususu ya kiasa eloko mususu asongi ma Nicole tala biloko wana ozala nango lisusu te olingi baede yo plus yo pe faut se sacrifier ofuti nga droit na nga ta na ngai okau lelo énergie to malade ebeti ngai au moins naloba ta ke non na se sacrifier ki pamba te pourquoi yo za na besoin bonga pourquoi yo za na besoin miomi na yo kiste na yo
ozwa bana obota kate règle na yo misusu te école na moni vidéo na yo makamamaki déjà si na classe yango nalobaka yango eza traitement mobimba okokomela na yo pendant 3 mois 2 mois mais eza ba stratégie mosusu soki omeleli yango nde nayebisi mpo nzambe ntango apesaka moto vision apesi provision ntango na koexplike ba stratégie wana komona mpe ke omeli yango mpe boye esali nde mama moko biso tomeli yango 3 mois kutu sini te me mama niko façon koexplike nga na bandi omona bamaye ya salite komo bimanga nga bima oui parce que ezali mayele nzambe apesi moto unique kaka mpo na ye alors na kose sacrifie te mpo yo ozala bien myomi to fibrome na yo kiste na yo esila to règle na yo mona yango nga siko ntango wana ezala ofele tozala bahumain s'il vous plaît epa mindele tozokotisela bango bambongo tozofuta tobonga te laboratoire na bango tozofuta yango s'il vous plaît mais ça me fait mal omona mama moko ozoyamba te tantine natindeli message nabengaka yo ndenge eza ya mama mpola nini yango oyambaka te ozosabote nzoka moto aza na mbeto hôpital non après neti moko nasali effort mama eza urgent moto akoki kokufa tututuga problème ni abengi nga na explike na Londres mpo bavirus euti koboma bato na Londres wana nayebisi esalama ya maki boye me nalobi nafutisaka ta na nga zwa karte tia mbongo bobike mama wana akenda ti lelo africain donc astresse ngai donc kopona intérêt na ye obina fo na bi bato mitema mabe baza mokile malgré sacrifice nasali nazali koyoka pasi mais nalobi nasala mwa mwaso donc ye mpona ye donc oyango balobaka ko ye apesinga mayele mais motu mosu oya nsima ne moto ofuta oya ye mpona osala yango esu te mpo yo oza urgent na yo mais sikoyo ozoluka eloko eza na maboko na nga mais yo mpo il faut se sacrifier donc mama nga sikoyo kona tuni ye deux fois ndenge nini c'est bon arépondaka te misusu bayebaka te ntango ozotindela moto message na whatsapp soki otangi yango ebimaka ble wana elakisiki moto asa moni meme ngai oyo soki okomeli nga ata na répondre soki omoni ble seke esi namoni message na yo misusu azoluka tan koma na répondre yo me misusu bayebaka te mais tala mwana mwasi tanti soki olanda nga na video oyo on se moque pas de Dieu basakana na ta ya motu te kozala escroc na motu c'est pas bien yango bomo tout ça oyo nakoki mpe kolakisa place ya biloko tout ça nazwi bamayele epa na bino bamisusu pourquoi naye olakisa place nasombi biloko mpo na video mpo bamisusu oyo baza baingrate baza bareconnaissante mpo baprofite pourquoi non naza naïvité trop bon trop couillant vraiment bamama na biso epele bobanga nzambe et puis toessaye kosungama na ndenge amour du prochain ekozala bien merci beaucoup bonne soirée la famille tokutani prochainement nzambe azala na bino ba bon dimanche.